Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Merci, vous allez belé à Kolanda Kanbe News Zali, première chaîne et puis ça ramène information en continu na Lingala, to puis ça ramène actualité comme il se doit na ndenge ya ba professionnel na ndenge ya solo pour boyer ba nini zali koleka na mboka nini zali koleka na mokili na sphère politique, économique, socio-culturelle, surtout divertissement et intéressant biso na Kanbe vous allez belé ya Kolanda rétro ya lelonga na zana plaisir ya kopesa no synthèse ya actualité o ile kaki na semaine mais c'est boyer ba na dernière minute ba annoncer biso liwa ya caporal Mulumba ba o ba yebi mokili ya théâtre na République démocratique du Congo caporal Mulumba boyebi malamu ba biso akufi na kankokolo pasi pe mawa bokolanda ba extrait na ye tout au long ya édition ya lelo sokite na ba édition na biso kolanda to kopesa bino ba image bo revivre artiste wana oyo a marqué la pluie et le beau temps na tango na bango pour moi na nyoso akola na Kinshasa ya solo Ayebi Caporal Mulumba. Yo mukukenda boy anava ai Ekito ai Jamais tour ai Marche en arrière. Déjà c'est putain qui danse. Position. Cabral Mulumba. Souplesse alias Mubanga. Position. Bon, na luboko nanga ya mobali. Lundi tolakisa kibino vi ndenge nini bandeko na biso ya Kinkole bazaki na pasi ya mai pe surtout ba pona bango nzele ezali te baza kolela kombo ya ba député wana ezali bongo ba reportage o tolakisa kibino mokolo ya lundi. Tozali awa na Kinkole vers Kambanyoka mauvais état ya pompo na ko traverser awa mibange pe bana surtout mutu oya meli mwa kopo po aleka ezali kaka simba benda. Et puis population ya Kinkole bazali ko souffrir pona mai pamba te kuna régie des eaux et yebi bango soko mokete. Ba koma na bango kosalela ba mai ya mabulu pe mai ya rivière Mosole. Bolanda bango mokolo lenge babeleli na micro ya KNB. Foti na biso eza na ba député na biso ya liboso. Y compris tochena Bukumesi. Lelo sotali Bukumesi ya mboko ya Kinkole oyo tubengi commune ya Kinkole ayebi awate. Soki lelo ezindi bana baolekisa bango na bapon. Ozotala ndenge bana bazoleka ekozana na bapon bakatisi bango na ba mikongo. Okomona mona moko akoye wana na mai. Déjà to sito leli soki 3 bibembe 4 bibembe awo. Okotala kuna omona ba mama ndenge bavandi wana puisque moyen ya mai ya résidus ezo bima pe ezate. Ezo sala pasi fo ba mama ba ya basukola bilamba wana bazwa moyen ya ko préparer ba papa ba bimaka na tongo bana na classe fo ba nettoyer. Na kolobela bango na mabeteni. Eloko na kolobela bango nini baza la bosembo. Baza la kotika ba biloko na poche. Biso ofotaki bango ba bongisa. Ba bongisa te bango ce ba député ba kota likamba sa musamba autant ba voter bango ezate ba voter bango ka pona ese on va pesa so ba poloté ko voter autant ba voter bango za ko ba soutenir pe biso bana mboka bana pe ba peuple na bango donc il faut encore rendre to la pont pour ba comme ça pour permettre biso to katara bien na Kinko na monité bon ce qu'on a bambula ndeba pa lobby bana ba ko chola pe au moins on a risque ba maman nde bazo sukola bilamba na mai ya salité bweza eza négligence ya gouvernement na biso po toza na fleuve Congo awa kotala mai ebimaka te
bapompe ekóma nango bisancho yango bamama bazosukola bilamba basani na mai oyo kotala fulu salite donc population azobika likolo ya microbe ya salite yango toujours tozozwa bamaladi kilikili mpona nini gouvernement abandona population na ye en pleine capitale bato bakoki kosala mai oyo te faut résider des eaux azwa charge na ye ya kotia bapompe mpo bato batoka mai ya malamu bato basala mai ya malamu me bamama baosala mai oyo ya rivière etondi na pembe na fulu bana basani en tout cas eza malamu te touti kozwa risque moko na pont kaka ne oyo mama moko abeta libaku mwana longwa na mkongo akwea na mai eza soni makasi komona mbongo pays na biso eza nango mbongo bapolitisien bazozwa ezoki na makambo ezangi ntina mais population azosouffrir na nzela azosouffrir na mai donc eza pena pasi makasi gouvernement il faut avoir responsabilité na ye ya kotiela population ya Lagos Montele batiela bango po ya malamu baleka na bacondition esengeli. Kinshasa insuffisance ya banzela pe manque ya régie des eaux personnelles na bakwe mususu eleki ebele. Biso penza magazine KNB tozali koloba pe kobelela na ba autorité compétente tango nyonso kopesa population mai o esengeli pe courant o esengeli na bango po ete ba vivre na kimia. Tozali en plein 21e siècle kotika population emela mai ya mabulu etikala kaka awa na RDC. Rencontre d'artistes musiciens nasenyi pour la campagne Oyo Kobanda Kalate Pambate Sengel Tokende na élection en 2023 selon volonté à chef de l'État et à gouvernement Mobimba Balobi et Sengel Tobunda Pote 2023 élection ça la bonne et du forme pour la collecte message c'est ni Helongona Denika Dima Balobi à travers artistes musiciens bakoy babongo collection essentiel ya ba message Oyo nyonso et que koleka po batubaye ba ndenge nini ko se comporter tout au long il y a période électorale to l'exaki minope mokolo ya mardi kaka ndenge nini ba pasteur o bazalaka obeteli lisolo na yo na ndenge ya kuzu kasi ye akiko beta yango lokola lisolo to pe akiko yebisa batu ba pasi na ba difficulté na yo c'est-à-dire secret et kioda Nani alobi que na 2023 ba élection ezalati awa lelo ba artiste musicien ba sangani bango nyonso bazalaki invité et pas ya président ya Senu Denis Kadima awa mingi babetaki masolo ndenge na ndenge me babetaki c'était na mesa pour na recensement pour na ba élection ezala 2023. Na 2023 ba élection ezaki toko ba musicien congolais ba yaki awa pona ko solola masolo ya ba élection ndenge nini ba sala mobilisation pona peuple congolais ndenge nini ba kokota pe ba studio ba nzembo ndenge na ndenge ba clip koleka bolanda awa na micro ya président ya Sokoda ya Josara Zwaki Maloba a expliqué biso ndenge ba solola ki na président ya Seni Denis Kadima. Cela prouve de la considération que notre institution, la CENI, a pour nous, les artistes musiciens. La CENI nous a invités ici pour qu'on essaie d'échanger, pour que nous essayons de sensibiliser nos compatriotes pour les élections à venir, de l'enrôlement jusqu'aux élections. Et c'est ce que nous allons faire. Et nous tenons à dire merci à la CENI, à la direction de la CENI, au président et à tous ses collaborateurs pour cette invitation, pour cette marque de considération, pour cet honneur que nous fait aujourd'hui. Masolo eleki kitoko asuka nango ya Josara solo la ki apesa ki biso moi et no par rapport ya rapport nde bakota ki na kati j'ai eleki kitoko ndenge basolo lina présent ya Seni masolo eleki kitoko Kinshasa eleki partout. Lelo
awa na Kinshasa na République démocratique du Congo tokoma na système oyo tobengaka kirdam kotubela oyo basango babengi tubela okoki koya epai ya mosali ya nzambe expliquer ba problème na yo mais kokamwa amati na cher mateya esilie ya koteya pasteur akomi kopesa exemple ya ba problème oyo yo sololaki nango na ye eske eza normal bolanda population ya ville ya Kinshasa ndenge ba réagir na micro ya Peggy Lunga. Mbote monsieur le journaliste yambo na yanula yo na mutuna na yo na koloba boye ya nzambe ezali ya nzambe ya diable ezali ya diable, c'est-à-dire quoi? Un pasteur, un vrai pasteur o babengi mosali na nzambe na solo azali oyo azako garder secret parce que Bible ezoloba oyo monanaka ezali ya nzambe te oyo eza ya kobatama eza ya nzambe ntango moto aye kosala tubela epai ya pasteur wana atandi ye na etando na chair mpona kolobela bandimi wana aza faux pasteur nana akomi pasteur te aza mosali na nzambe solo te mosali na nzambe solo parce que Bible ezoloba ete nzambe azala toujours sima maloba basali na ye asalelaka basali na ye. Un pasteur c'est un représentant de l'Éternel na kati ya mabele tango pata ye liboso na yo ayebi si otalanga na salaki boye yo kotanda ngo na cher te soki ekomi kotanda ngo na cher c'est kaza faux pasteur ba pasteur alolenge wana ya pasteur et pasteur ba pasteur alolenge wana eza ba pasteur o bazoko kende na kolukaka misolo oyo bazoko sacrifier même bandimi bake kozwa misolo na bato bazoloko pona ko sacrifier bandimi. Quant à un vrai pasteur parce que mutu lokola nga na yebi ba vrai pasteur o nga na fréquentaka na ko sala publicité pasteur na ngate na yebi ete aucun jour pasteur on a bengi pasteur un révérend docteur pasteur on a kena buka mabolongo koluka nzambe wazo batelanga akosala biloko ndenge wana te elongo na koyebisa ba pasteur alolenge wana bayebaka ke tokomi na tango asuka bakobima na poisa batika bazonga na makolo ya Yesu Masiya bongo babongwana soki babongwani te na yebiso ndeko na nga journaliste ebele to bando mona bango bakomi maboma parce que Bible ezoloba mikola suka bokomona ba faux pasteur bokomona ba faux prophète yango tozomona na RDC ezali mondimi soki aya sali tubela c'est-à-dire quoi tomona kanzambe te nzambe azali représenté par le pasteur yo pasteur bayebi so talanga la sala ilisumu boye obondeli pona ngalobi o italango likola mesa oza faux pasteur surtout oyo mutona yo kana télévision ya biloba loba tika biloba loba zonga na makola Yesu Masiya po koma vrai pasteur po bomba ka secret ya bandini wala pindiza malamu te po pasteur aza loka docteur il faut un secret ndimaye pa na wazo ebiso ke pasteur talanga nde naza boye na sala ki boye bien kamo ko komelenga boye jamais ko ya sous en plein kinso te wana eza secret wana ko mi sous secret pour bimisa na miso bato eza ne belé pe ya bato na ba comportement wana pe ba kima ba église à partir ka mate ya wana wana penda lobi na ngai akima ngam na kendo bete lisolo odeli pasteur a mission eza pe bien te c'est normal ta ko bête la pe moi ce n'était pas ça secret ya docteur ya pasteur na mjimi ya docteur na malade na ba le baraté secret ça secret ça te ko bimisa kango na batunyo c'est ça la bien te conseil non plus na basala na nzambe o basala ra bongo batika ko sala bongo po ba gagner ba amebele batika penza batika eza mabe lelo ba pasteur ba komo komona na neti bango banzambe omona mama asalimbe babi nakende ko limbisa pa pasteur ule luka muto yozane na likambo ule usenga bolimbisi
yo ozokima mbango epa pasteur pasteur poli ateye bible alobi yaka ngai na kopambola yo yaka ngai na kopesa yo voyage yaka ngai na kopesa yo libala oruke libala ezalaka lelo moto azobotama nzambe si aprepare bamakambo ne nyonso bato bamitikaka na buzoba wana bamama bamona bango neti bango nde banzambe okokomona ndeko nekuta azokufa nzala wana me azokende kokabila pasteur boyoki population congolaise oyo bautoloba awa wa ndenge basexprime par rapport ya comportement ya bapasteur ndenge ezalaka soki mondimi asololi na ye makambo eza privé ya ye moko asali tubela ndenge babetaka bango bamain libre mais population congolaise balobi ke bapasteur biloko basalaka wana ezalaka mabe balanda exemple ya bamédecin ndenge ezalaka kaka soki bamédecin asali consultation mais na suka nango médecin ata pa infirmière ata pa portier na ye akobeta lisolo te Kinshasa et l'équipe partout. Mercredi, il est intéressant qui biso. Ils allaient choix ya ba parrain couple Bouloba, couple Oyo boy bien malamu artiste musicien ba bima na musique mais ba parraina na vie normale plus de 100 couples. Bazawana baza une expérience ya mariage, ba une expérience à kopesa toli na ba mabala, topi na ba balani yangwana biso to tunaki critère nini o esengeli kozwa po na kopona pare ya solo et intéressant ki biso na ba conseil au couple Boulobo apesa ki bolanda yango na édition o to pesa ki bino mokolo ya mercredi ba jeune couple ebele awa na République démocratique du Congo bazali na problème ya choix ya ba parrain topé ba encadreur oyo bakoki ko orienter bino pote mariage na bino ezala kitoko pe na kimia nyonso mais tout le monde a kao ça capacité que na Congo awa critère ya kopona parrain comment to yebi ke mutu ana ko foutre la biso salle to yebi ke mutu ana ko bakisa la biso mwa mbongo po fêter les kamalamu to yebi ke de temps en temps soki to zui moi nzala na ndaku to ko kende ko lekela e fufu ko zanga te moi huile ko zanga te est-ce que façon ya ko choisir parrain wana ezali malamu to pe recommander micro ya KNB kende ko mona lelo couple légendaire oyo babengi couple Bouloba bango bapesa modèle ya ba couple awa na Kinshasa pe baparena plus de 100 mariages awa na République démocratique du Congo bolanda ba conseil on se présente nga Congo mobimbe yebinga mama couple Bouloba na makasi na ngai te na nguya na ngai te o na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki Congolais nous savons bien bon. Ba couple Bouloba bazali ba parrain il y a 127 couples. Donc Koba les a bien. Koba les a bien. On a biso tolobi à bas le divorce. Que les mariages soient honorés de tous. Pour ça institution divine. Zambala ba qui est zambala muté mobali azala yemoko na kopesa ye mosungi mokoki na ye. Et l'autre côté poto parrainé 127. Donc na fin du mois, on a parrainé 127e couple. Et ça, pour un bon côté, mais il faut que libala oye za malamu pour battre la libala. Pour libala, et ça nzete ya banzube, nzete ya elengi, il y a le haut, il y a aussi le bas. Comparé, ezali ko salisa. Eza ko salisa bilenge et te balonga lokola yo olongi libala. Ba comme ça libala elengi. Ba comme ça libala elengi. Mbongo te poso ko parrainer apesi yo mbongo. Lobby na lobby mbongo et sida mais la vérité me demande on ndako mais un bon parrain a orientaka bana bakende pour le pur et pour le meilleur. Il faut ça une femme patient, un homme patient. Tala et loko simbi libala kombo nango pardon. Po bali nzambe to bali mutu. Azana ba faiblesse, azape na ba qualité. Mais yo zwa ba faiblesse wana komisa yango ba qualité osonet na ningi mobali nanga na kolemba faiblesse na ete et pas yango na moniki akokite na kosenga na okoka ete na kosenga nzambe oya pia kinga libala po abongisa ye po Dieu il est le réparateur des brèches so na bali pe moi si moko za na niveau ya C so nga za mobali na otombola ya comme niveau likolo na so français ou anglais so ki français to anglais so niveau yo lingi osali ya sala pas paternel na yo. Mais si on a que non, nous avons pas un mbongo. Que mbongo c'est un mbongo te. Il y a des mbongo ndobo. Mbongo ndobo soko zui ango. Ma wa plein libala.
6 mois après, Masolo est baby. Parce que dans la vie, il y a le haut, il y a le bas. Il y a le pur, il y a aussi le meilleur. On a dit aluka kape babote, aluka biso na passe ka yo mutondo luki biso. Biso to lela est fort pour na landa ka mission na nyonso. To landa ka nyonso kitoko. Mais au box biso to sa yo. To lingi yo mingi. Kende liboso, liboso, liboso 2023 kanga ngisa na maboko. Tokutana. Jérusalem mboka ya sika. Etongami pona babulami kolela teo pasi teo minyoko teo kanga Kinshasa na maboko tina Jérusalem bayo jeune garçon jeune fille yoka monoko ya mokolo baloba elumbaka solo kasi ebimisaka maloba kitoko soki olandi ngeli tope mbongo oyo ya presse po okutanaki na mutu na kapela to na niangwe olobi ke bosala vie ekoyindela yo po na parrain pona na ba critère oyo bapesi mate ya awa. Je dis te retenir pour na bino takaseri ya baroulage na bawewa ba yebisi bango balata ba casque kasi tozako mitu na casque ya maçon yo wewa okolata soki accident casque ya maçon na ekosala eloko nini balobi casque ka pona casque te mesengeli za la casque ya protection oyo ekosala ke soki ozuli kama et salisa yo mais malentendu on a sur terrain et intéressant ki biso mokolo ya jeudi Pepegi Ilunga azaki na mompono obandi oloba eloko ezali casque ou bien casque te on a réponse na pisio eza casque ou bien casque te et en plus na zawana tozala ba casque te casque ezalaki soki $10 et mati pose wa casque comme $25 ye akitse biso ba casque soka kitisi leo simba oyo eza pe casque obenga ngo na ibandelo benga en casque eza casque bakomi casque ya ba maçon te bakomi casque ya banani te biso balobi casque ben ba policier bazo ambre biso moral to lesa bana na basi na musala oyo problème nanu eza côté plaque nanu pe na royal loko baninga na casque merci nanu na baina na casque Gentini babaki kaka soma casque ba déterminer te casque nini parce que biso na mo ba moyen to zaki nango ba o bazala ba moyen ko leka ba biso ba oyo ba sombi casque ya ba motard biso pe to ke ko soma casque o ya ba ingénieur ba ndeko musu bazo bula nango bon ba policier surtout na bongolo presque savubu so ba monyo ka na casque o ya ba ingénieur donc ba ko wele la ndi o tuti mutu de to so comprendre te atoza na plaque soza na casque ka ya ingénieur na bongolo papa to kendaka lisuku na te to koma kosuka na station gel wana to koma kosuka wana donc ba konzi ba tela biso na pona likambo ya casque biso be toza na bana na biso ndetinga bonaza na mwana bientôt akoti classe a siko soki bino bolibo kanga ngai mwana otanga ndereni akola ko makuluna ekosala pe mboka bien te pa omoni sala ba imboka pasi biso tozo travailler mais toboyi tracasserie et pas agent de l'ordre na yo bangonde awa na bongolo awa somo donc bango kaka l'occasion de rien boye bazokanga biso awa na Mariano koloba te soko oza na casque te oza na problème ozala pe nango bakocréelo infraction oyo ezanga ntina mpo bango kuna na kati ya babiro bayokanaka bango na bango ngai lobi bauti kokanga nga awa na bongolo naza na casque na ngai yango omoi nalati naza na plaque na ngai yango liboso mais akoseli nga makambo o mpo na nini asengai nga 500 francs nayebi se naza nango te ekomi na fingi ye amemi nga ntina biro balengai mpe mbongo général vraiment tala basoda na yo papa 2023 ezoya misu na misu tozotalana makambo ozosalela biso ba population surtout biso bato ya moto nde tokovote yo. Vendredi toche pour Nabino na compte ya rétrospective ya semaine rencontre ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Paul Kagame à Rwanda tout autour ya Emmanuel Macron à l'issue topé zonga na masolo bane kolekana kuna na Conseil de sécurité des Nations Unies muto solisi bango ezali Macron pour nani Macron parce que azali président ya Conseil de sécurité na semaine o na masolo ezali ko
Betama kuna Nations Unies. Et puis essayez boye que dîner monene Joe Biden a organisé qui kaka kuna na New York Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa qui part elongo na mama Denise Nyakeru Tshisekedi Molonga Linaye Bolanda synthèse ya vendredi. Rendez-vous ezalaki prévu te kasi déjeuner moko et salami kuna na ba couloir ya Nations Unies entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et l'on a Paul Kagame Oyo Azali, président Yamboka Rwanda, sous les auspices du président français Emmanuel Macron. Nini elekani tope pona nini kaka Emmanuel Macron. Balobi que mois Oya septembre, président français nde Azali Kokumbe la Conseil ya sécurité kuna na Nations Unies, c'est-à-dire yende Azali président du Conseil ya sécurité. Na titre wana ndeye a interpellé Kagame na Tshisekedi kolanda ndenge Félix Antoine Tshisekedi alobaki clairement na discours na ye que Kagame topé Rwanda ezali ko soutenir ba rebelle ya M23 pour ba agresser République démocratique du Congo. Boyebi malamu que rapport ya Nations Unies moko ezali déjà oyo yango moko pe loba que Rwanda azali ko agresser République démocratique du Congo yango wana na kodenda wana Macron alobi abenga bango mibale parce que ayebani na bango topé azali na ba relation personnelle moko assez avancée entre président congolais na président rwandais afandisi bango au cours ya déjeuner. Est-ce que tu as commis tout nande soki moi ma solo ou ma solo li eko sala que moi situation s'est calmée mais déjà de part et d'autre na maloba o ba bimisa ki ba maloba to biza politique que bako sala effort ya ko imposer calme na Bunagana pambate Bunagana boyebi que depuis 3 mois ezali na direction ya ba rebelle ya M23 soki botali malamu photo oyo Emmanuel Macron asimbi Félix Tshisekedi na Paul Kagame okotala ke ba président ya Dembo Kawana baza méchant muto azali ko sekisa moninga te semble-t-il que na kati ya masolo na bango mbote kutu ya liboko ezalaki te ezalaki bonjour toyebi te soki situation oyo ekosuka ndenge nini satutoma buka mona buka kokila tozotalela toza kozimele. Mboka ya bana na bana TikTok ezali divertissement o biso to chelibino na Kanbe News po boyeba makambo ezali kolekana kuna garçon moko mokolo lelo azali kopesa conseil na baninga na mibali ke esengeli balinga basi na bango ya solo ba chérir basi na bango, c'est-à-dire concept o ezalaka ya komona mwasi lokola eloko ya kolambisa mwasi to pe komona mwasi lokola mwana musala ezali vraiment dépassé na 21e siècle siko mwasi akoma traiter lokola reine balobi soki o traiter mwasi lokola reine ya ko traiter lokola roi bolanda TikTok mboka ya bana bana. Oyo za jar mobala ndeni kolengela ngela maso bondela basi mon cher mwasi nanga na kolengele na kobondele na kolambele na kosalele parce que mwasi nanga yo so za comportement batatu baluba wa mona rola mwasi za la cuisine nga pona nga mwasi a reine nga mwasi nanga za reine mon cher mutako sote yankena bolingo za raté yuma pena bolingo za raté kosenga pardon kobondela mwasi eza synonyme faiblesse te so za osalima besenga bolimbisi ya bolingo. Moi, si faut relinguer, moi, si faut adorer parce que mtabuka mabolongo, assemble la racha comme maboka nzambi. Yo soza comportement baluba, ezara suite ba comportement na. Joyeux anniversaire na papa Martin Zinga wazali bongo papa ya Dieu merci komba mbotama ela munayo papa nzambe abatela yo kende toujours liboso pe apesa makasi que tant o etikali yo na vie okoka ko vivre yango malamu na esengo ya komona bana pe bakoko na yo esengo ezala chaque jour o etikali na vie na yo pe esengeli to ba que lelo ezali jour ya anniversaire ya pasteur Justin Biabatantu azali bongo pasteur principal ya ICC RDC à Kinshasa pasteur Justin Biabatantu boyebi église Impact Centre Chrétien o ezomi à Kinshasa na 24 musikate na rond-point Molar pasteur azali ko fêter anniversaire na lelo et coïncider mokolo lelo na volume 2 ya 1 heure d'adoration à lango ezali ko bima na 20h na chaîne YouTube
Pasteur Gislain Biabatantou TV avec un partenaire idéologique au Pessi Moko Akozwa. Joyeux anniversaire à Moussène Nzambe a gardé longtemps puis Makasi pour Théo Salamsana et Malam. Laisse-toi trouver chez la babosa, madabazuta yadari bosa, manda irusi madabosa. Era babosa na yarosi madabakosa ni madabisa, era babosa maya desta, laisse-toi trouver, dicas done babosa, madarirosta magita. Hey, adora bosiada, laisse-toi trouver, shaya, 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 shaya. Wage bela kolanda biso semaine oyo Kanbe News Simba Maki na ba professionnel ya solo masekite Peggy Ilunga azalaki na pointe boyebi malamu ke Peggy Ilunga azali moko ya ba cameraman munene ya mboka oyo toyebi ko esengeli ko respecter mutu tango azali ko sa musala bien pe ko PC longonya na époque na ye avec un partenaire idéologie musala ezali ko kende kitoko. Merci Peggy Ilunga na service au bosali kitoko pendant toute la semaine Agape Kachama. Merci Nayo pour Moussalape et Kekitoko Bandaku Batu Ebele ba téléspectateurs au bazali ko komela biso à travers numéro ezali na écran p au bazali ko komela biso na WhatsApp ba sepeli makasi na Moussala vous avez ko sala façon qui rombe Rwakabuba yo pozaki toujours na pointe avec big stylo maele na téléphone pour na kolandela nyonso o ezali koleka à partir à lundi beaucoup retrouver Myriam Mankala auto souhaiter bonne guérison na ye et puis malamu ezala na vinaye nazaki na plaisir ya ko retrouver bino pour continuer kolanda biso Kanbe News jamais trop décevoir bino parce que tout ça va musala ndenge esengela ki tout ça la bino pour bino pe sepela. Merci. Réalité ya banaki, réalité ya banaki no.